Nzambo yo nzambe malamu, Nzambo yo nzambe malamu, Nzambo yo nzambe malamu, Nzambo yo nzambe malamu. Nzambo na betela katolo, ona betela katolo, ngana betela katolo, pona ebia kosala. Nzambe kitanga na mona, kitanga na mona, kitanga na mona, bango na bayuka soni. Nzambo yo nzambe nelonga, Nzambo yo nzambe nelonga, Nzambo yo nzambe nelonga, Nzambo yo nzambe nelonga. Soki tosengi ya kopesa, tosengi ya kopesa, tosengi ya kopesa, tosengi ya kopesa. Tokomi na tango ya lundi, chaque lundi na tongo tozalaka na prière ya lundi na tongo kobanda semaine na losambo. Eza malamu kobanda semaine na losambo kotika semaine mobana maboko na Nzambe. Nzambe abatela biso banda lelo lundi ti tokokoma na suka semaine bobimi na biso ya bana na biso ya mabota na biso botamboli na biso na mituka na bavion na batrain na bavelo na bavoiture na makolo ezala guidé par le Saint-Esprit. Nzambe a stoppé plein nyonso monde des ténèbres ya accident ya kufa nyonso oyo ezali bongo ya ba arrêt cardiaque ba plein ya monde des ténèbres ezala nul sans effet. Nzambe azala Nzambe mobateli motomboli tobondeli bongo na kombo na Jésus Christ. Amen. Alors tous en moi quelques messages awa ndeko moko atindeli ngai bi proverbe lokola chaque lundi to sambelaka na ligi to partager likambo na bandeko nyonso to balandaka Sentinelle TV ou ezali Sentinelle ya diaspora congolaise. Alors faites attention quand la prière devient une chose difficile pour vous. Faut ça la trop attention, ceux qui prière est comme trop difficile pour nayo. Faites attention quand gêner est devenu une histoire dans vos programmes spirituels. Ndekonanga fo keba mwana na Nzambe aliaka mingi gêne prière za bile ya muumbu na Nzambe za bile ya mwana na Nzambe. Sala keba soki gêne na prière comme histoire na vie na yo. Abakisi sous faites attention quand vous ne vous réjouissez plus en lisant la parole de Dieu. Soki oza susu ne sengwa kotanga liloba na Nzambe te fo keba Satan asi azwi esika na bomoi na yo. Alobi susu faites attention quand vous participez au programme de l'église, quand vos participations au programme de l'église deviennent plus en plus un fardeau qu'une bénédiction pour vous. Soki ko sambela, soki ko kena programme na église à solo parce que l'église a aventurier ali, ya ba ndoki ali, ya ba sataniste pe ba manipulateur ali na olo ba église à solo et c'est là où Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu et l'esprit s'accordent, c'est là où Jésus-Christ est Seigneur. Soki o komi ko linga ba prière wana te atoza na église te mais dimanche au vani na ndako lamu ki o sambeli te l'église journée mo mandengo wana au comme déjà na problème makasi. Faites attention quand une vie de païen devient une façon de vivre au nom de la grâce. Soko comment vivre car makambo eza grâce kaka na kenda sous prière te ba passer baza lokuta ba église za lokuta ba yibaka ba kosaka nga grâce kaka yeba ko komi mupagano. Faites attention quand se réveiller pendant la nuit pour prier est devenu une chose du passé. Faut ça la paix attention ceux qui ko sambela na butu okata. Comme ça biso to sambela biso to ngile to sambela ngomba ezo bima ba demo bazo kima okomi mutu a passé yeba ngoke oza déjà na diabolo na bomo ina yo. Faites attention mes frères quand votre cœur ne désire plus de voir le Seigneur Jésus-Christ un jour. Faut ça la trop attention ceux qui yo moko komo na keno masolo lola ezana o lukuta lola la raté li felo la raté ezaka ba aventure ba pasteur na zoni ma mwana te faut keba oza déjà ya kobeba
Faites attention quand vous ne partagez plus la parole avec les autres. Il faut ça attention makasi simplement si keba soki lo sambo ou bien li solo il y a parole. Vous partagez, vous supporter sous partage la parole. Faites attention quand vous commencez à prêcher la parole de Dieu pour garder les gens autour de vous. À autour, et ça pour nos pasteurs. Il faut ça trop attention sur qui yo côté à nos liloba. Et ça pour batba ya pembeni na yo ba entouré yo. Mais côté à liloba nzambe faut un objectif batba ça la sauver. Baza ba fanatique noté ba comme ba disciple Yesu pour na kokena lola. Ça matin na qui dimanche na tongo. Donc bato belé le ba comme ça bato ba disciple pour Yesu alobi to kende bo comme ça mo ba disciple ba on va comme ça bato ba fanatique. Bato ba alanda ye kaka po ya na église après ça radim nos francs au commis manipulateur. Faites attention quand vous passez beaucoup de temps sur Facebook, WhatsApp, Twitter, Internet, ces choses deviennent des idoles et prennent la place de Dieu. Internet est à ma bête. WhatsApp, Twitter, Newswana, Messenger, Viber, et ça ma bête. Mais ce qui est commis, kokanga vi na yo mobimba journée mobimba comme idole et comme mabe et zu place nzambe na bo moyi na yo et bouleverser makambo na yo et kopengwisa yo ezali mabe mingi. Faites attention quand vous ignorez les messages comme ceci. Surtout faut que ba soki ba message aboye ozo rango lo bia proverbe mesana na ye to ye ba ye zandenge na ye ya kana ko critiquer. Ah, Keba. Faites attention de tout ceci, mes frères et sœurs. Satan ne se repose pas. Nous devons aussi être vigilants. Donc, il faut tout ça l'attention. La Bible les diables rôdent tout autour de nous comme un lion. Et font un lion parce que le vrai lion, c'est le roi des tribus de Juda. Yewanande Akenge la Rabiso. Peba Lobisousou. Tout se préparer, Jésus revient bientôt pour prendre ceux qui seront en train d'éveiller. Yesu azananzela, Yesu azoya, kalamingite Yesu akoya kozwa, ba oyo ba zali koveye, ba oyo liloba na nzambe ezali miroir na bango. Alors na lundi à lelo tozoke no bonde la kotelemela milimo nyonso tout oyo esali ete bato ba zala sous na vie de prière te. Oyo ezobundisa bato ba bonde la raté. Oyo sala ke tango mutalinga bondela akomi na posa kota na internet, akomi na posa tala théâtre, akomi na posa atonga molimo na nzambe eke nozwa contrôle abomo ya ba chrétien nyonso ba oyo ba lemba na molimo ba oyo ba lemba na vie ya prière nzambe a ressuscité susu anguima wana lolendo wana bizaleli wana posa wana prière to bondeli bongo na comme na excuse kolo to yebete bato belé na poto likolo ya musala likolo ba fatigue ba programme surchargé ba komi na bolembu Satan akangi bango na monyololo Satan akangi bango na ba posa ya nzoto na ba posa ya nyonso baza sous na temps prière te à travers prière alelo ngai etanke mumu na yo nazoke no bonde la otia lisusu posa ya losambo na basali na yo na bana na yo na ba oya yo balamuka balinga yo bazala bato ya komikaba ata na tongo na pokwa na butu avant balala ata prière amulaite ya mukuse kaka kotika butu alelo na maboko na Yesu butu alelo nzambe abatelanga butu mobimba titongo nzambe kende ko toucher ba oya yo ba oyo nyoso batika vie ya prière balamuka susu bazongela vie ya prière to bonde libongo na comme na Kristo amen. Nazali na Yesu, nga nazali na Yesu, o nazana Yesu na motemo yanga, nasimbaki elamba na ye, Yesu abikisi ngai na pasi, nazana Yesu, nga nazali na Yesu, o nazana Yesu na motemo yanga nasimbaki elamba na ye Yesu alongisi ngai na pasi tozali na Yesu
tozali na Yesu baninga tozali na Yesu o tozana Yesu na motemo ya biso tosimbaki elamba na ye o Yesu abikisi biso na pasi. Tozali bongo na prière à lundi tozokende kota na deuxième sujet na biso tolobi ete tozokende kobondela pona bato oyo ko gêner pe ko jeûne prière et komi bongo histoire na vie na bango. Baningisaka ba groupe de prière na Kinshasa, na Angola, na Brazzaville. Bazalaka bato ko gêner, bazalaka bato ko lela. Banda azwa mukanda, banda ya poto, banda bota, banda azwa musala, banda azwa situation jeûne prière za susu bilia na ete. Ba pasteur rebelle, banda jeûna na mangengenge. Asala jeûne à 40 jours, il y a 50 jours, il y a 100 jours na Congo awa bonde la kasute. Soka yebisi bato tozo jeûner ye moko azolia, azokosa bato. Molimo na nzambe que de toucher ba oyo nyonso baboya jeûne prière. Ba oyo nyonso jeûne prière et comment makambo a passé et comment makambo kala. Nzambe a suscité lisusu posa wana parce que nzambe aza nzambe oyo alobi bo senga nga na kopesa bino. Kene ko senga loba nzambe na ye liboso no landanga na prière na ye liboso na yo na yebi ete na sumuka na yebi ete na pengwa na yebi ete na kokaka susu ko gêner na ko prier kasi boilei ya molongi bilei ya mwana na yo ya mosali na yo ezali ko gêner pe ko bondela. Alors na ngonga oyo na ye pote yo pesa nga sumakasi ya ko gêner pe ko prier ya ko kangama na kolukelunge na nzambe petango nazo gêner nazo prier yo lobelanga po eza bato misusu ba gêner ka ba prier nanu bayoka mongongo wa nzambe te. Alors nzambe kita osala nzambe fongola maningisi na lola o visiter peuple na yo epesa bango susu posa prière epesa bango susu posa ko gêner epesa bango susu posa kolukelunge na yo bato bayeba ke kolia komela ezali bongo eloko kosaka nango mikolo nyonso tute. Mwana na nzambe fo aleka na ba prière, mwana na nzambe fo aleka na ba jeûne, mwana na nzambe fo azala mutu ya vie ya kotanga prière, ya kotanga Bible, ya komikanga, ya komiboma, ya komibomba, azala na relation personnelle na nzambe, relation intimité. Nzambe sala ya minene. Ozali nzambe. Ozali nzambe. Nzambe na bomoi o nzambe na boyi nangolu pe mawa totomboli maboko pe mitema na biso yonde nzambe na bomoi nzambe na bikamwa mosungi malamu pe kumisama sanzolama netolama Adonai likolo na yo nzambe nanga mosusu azali te mosusu lokola yo papa monani te mosusu lokola yo papa liboso na yo pe likolo na yo azali te. Prière à misato tozoke tokobondela ko sala ete bato pele balingi lisusu kotanga parole ya nzambe te ou alukaka Bible kaka kote ya ba verset oyo ezo permettre ye alangwa ezo permettre ye ayiba ezo permettre ye akosa akoma kozwa Bible pona ko justifier masumu na ye. Nzambe apesa moko na moko posa ya kotanga Bible. Bible eza lokola zamba soko fongoli yango molimo na nzambe na kati na yo eko guide yo eko peso ba révélation eko changer bomoi na yo. Bato bele bazoluka ba prophétie namona bato bele ko komela nga pasteur prophétiser pona nga. Vraie prophétie ezali la volonté et la parole de Dieu za Bible. Tikete nzambe apesa ba sœur ba frère ba pasteur ba sali na ye posa ya kotanga Bible 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 posa ya kotanga Bible. Fongola peuple na yo maningisi na lola fongola bango mayele na molimo pesa bango
posa kotanga Bible, batanga Bible, lokola kwakute, batanga Bible, lokola kalaote, batanga Bible, lokola tente au Congo te, lokola bajournaux te, mais batanga Bible, lokola lilo bana nzambe, lokola révélation nzambe, lokola zo solola na nzambe, lokola ba prophétie ya nzambe na bomo ya moko na moko, nzambe mo bateli, nzambe mo tomboli, nzambe mo netoli. Moko te akokani na yo, moko te akokani na yo, solo moko te akokani na yo, Masia moko te akokani na yo, moko te akokani na yo. Moko te akokani na yo, solo moko te akokani na yo, Masia moko te akokani na yo. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Likolo na se mosusu azali te ezali kaka yo Yesu lobi esika oyo mibale misato basangani na kombo na nga nakitaka na sala ka minene tozoke na obondela po te bato ebele balingi lisusu kokende na baeglize te, bato ebele balingi lisusu kolanda baprogramme eglize te. Bato wana mingi baza na raison, l'église ekomi muziki, ekomi ba place ya kosakana, ba place présence en Nzambe ezate, ba pasteur ebele ba mikomisi ba pasteur na loyenge Nzambe aza na bango te, ekoma groupe ya Bangala, groupe ya Bayanzi, groupe ya Baluba, groupe ya Bapende, groupe ya ba français, ya banglais, bon Nzambe veme ezate. Pourtant Bible le besika mibale misato basangani na kombo na Yesu nde Nzambe azalaka. Alors, les lois na batobele balingi sous programme te. Tozoke no bonde le pa Nzambe. Nzambe oyo susitaka baposa. Nzambe oyo apesa biso bonzambe atindika bato bakende na white place esika ba pasteur solo bazali, esika basali na solo bazali. Nzambe oyo lobiete bosenga nga basali. Bilanga na nga ezali monene basali baza moke. Kolo tozo bonde la pona basali na yo. Ezana be église ezoluka basali, ezana be église ezoluka bato bakende koyoka liloba po bakota na lola. Kolo kutisa ba pasteur oyo ya solo oyo benga na banimi ya solo. Ba oyo bazali bongo ba aventurier, ba oyo bazali bongo ba pasteur ya kuluna, ba pasteur ya muyibi, banda ko expose bango, pe bimisa peuple bazolanda bango, tindika bango esika malamu, esiko bakozwa formation, esiko bakozala ba disciple po ba continuer œuvre. Yoza Nzambe malamu, oza mobateli, oza motomboli, oza monetoli, Nzambe na nguya, Nzambe moko te asalaka lokola yo, Nzambe moko te anetolaka lokola yo, Nzambe moko te akokani na yo, kumisama na yo, netolama na yo, mokili mombe sanzola yo, mokili mombe fukamela yo, mokili mombe tombola yo, mokili mombe netola yo, komono Nzambe na bibele, komono mobateli, komono motomboli, komono Adonai, El Shaddai, Narcisse de Saran, Yoshua Mashia, Nzambe mobateli, Nzambe motomboli, kumisama na yo, netolama na yo, sanzolama na yo, ozali Nzambe malamu, to netoli yo yao. Tozoke no bonde la lisusu, pona bato ebele, bakomi, bwakisi konima na bango bakoma rétrograde na Kinshasa bazalaki batei, na Kinshasa bazalaki évangéliste, na Kinshasa bazalaki bata prière, na Kinshasa bazalaki ba donateur église, na Kinshasa bazalaki kolala na l'église. Mais lelo oyo makambo ya histoire ya Nzambe koma histoire likolo ya ba déception, likolo bazwa, likolo babonga, likolo bakoma poto, bakoma même kofinga Nzambe, bakoma même kofinga ba pasteur. Nzamba kitsangolu na ye, Nzamba kitsangolu na ye, molimo ne likolo bawana,
ba rétrogradé, bazalaka ba évangéliste, bazalaka ba pasteur, ba komi na poto, ba moni réalité évangile. Parce que na poto ba aventurier, musala ezokende ba oya nzambe bazo souffrir, ba boyi souffrance, misusu ba simbikisi, misusu ba vana na ndako, misusu ba pengwa. Nzambe asala ya minene, nzambe asembola loboko na ye, akita visiter ba oya ye, akita visiter ba oya ye, ba oya mikoti si na milangwa, ba oya mikoti si na ba drogue, ba oya ba mikoti si na kope, ba boya Bible, ba tika ko sambela, nzambe asala, nzambe asala. Sembola loboko na yo mosantu natika ukembo yozali nzambe yawe ukanga loboko soki ote nzambe mosusu azate. Toujours que nous bon de la pona idolâtrie et koti na bomo ya ba chrétien. Ba misusu ba comme que nous sambele keko bati ya Marie bisam kuna na cimetière. Ba misusu bazo sambele keko a Marie, ba misusu bazo sambele keko a mutu songolo, ba misusu ba komi na ba médaille na kingo, ba misusu ba komi na ba chaînette à milai, na ba croix na kingo, eza idolâtrie. Nzamba lobi na Israël, mutu moko ko sala idolâtrie te. Eza la mosali na ye. Ezala nani akufi okoko no sambele lisusu te wana ezali kokota en contact na monde des ténèbres. Kasi na Congo bato bele bakoti na idolâtrie, bato bele bakoti na binzambi, bato bele bakomi ko adorer bato, bakomi ko adorer basali, ole batsa ba adorer nzambe, bakomi ko adorer mokeni. Nzambe akitisa nguya na ye, nzambe akitisa ngula na ye, a stopper biloko oyo, a stopper biloko oyo. Soki eza na ba rond-point nyonso na kati ya Kinshasa, na kati ya Congo, batia ba place ba idolâtrie, batia ba démon pona kopengwisa bato. Tozoke ndoko telemelango, tozoke ndoko telemelango, tozoke ndoko telemelango, tozoke ndoko telemelango. Nzambe telemisa ba oya yo, bimisa bango na kati ya idolâtrie, bimisa bango na kati ya idolâtrie. Soki otomboli nzambe, soki otomboli Congo te nzambe nani mosusu. Soki obateli Kinshasa te nzambe nanga nani mosusu. Bobele yo papa, bobele yo papa, bobele yo papa, kolo nanga. Soki opamboli RDC te nzambe nani mosusu. Soki opamboli Kinshasa te nzambe nanga nani mosusu. Bobele yo papa, bobele yo papa, bobele yo papa, kolo nanga. Omikabaki Yesu, omikabaki Yesu nanga, omikabaki Yesu, omikabaki Yesu nanga, ponga na bika, ngana bika, ngana bika, kolo nanga, yoro ngana Yesu e. Yero ngaranga Yesu e, yero ngaranga Yesu e, yero ngaranga Yesu e, o solo ngara kitalelo yo nzambe. Yo matana bomo inanga, solo ngara kitalelo yo nzambe, yo mata. Epa ina yo nkolo Yesu e, mobimana nga itango nyonso. Holongoli ngai na boumbuwe, na benga misolo mwana na nzambe. Soki otiki ngai lelo nzambe, bandoki nyonso bakoseka nga. Kolo soko tiki basali na yo, soko tiki basero basambelaka, soko tiki bana oyo batika mokili, bana oyo babenga bango ba mamelo, bana oyo babenga bango ba pasteur, po batika koyiba, batika ba drogue, bazo tambola na kolukelongi na yo, ozo obligé o sala. Soko salite bako seka bango. Na ebite dossier ni situation ni mon frère, ma sœur azo le kanango. Bao bazo le kanaba dossier ya mikanda.
bao bazoleka na dossier ya santé na éviter kombo nini ya maladie ozanango balobi sur la terre et sous la terre il nous a été donné le nom de Jésus afin que tout nom puisse se fléchir le genou devant le nom de Jésus ceux qui maladie na ezana kombo ceux qui problème na ezana kombo et fléchir genou na kombo na Yesu ceux qui problème na ezana mukanda ceux qui problème na ezana libala ceux problème na ezana kobota ceux problème na ezana malade ceux problème na ezana ndako musala solution. Reçois cela au nom de Dieu. Reçois cela au nom de Dieu. Reçois cela au nom de Dieu. Bolingo ya ngana Yesu e bolingo ya sukateo. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. 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 Kemona Yesu e. Alléluia. Alléluia. Babeta kiyopo nanga. Ale. Yesu babeta kiyopo nanga. Yesu babaka kiyopo nanga. Olokanga batobola kipona yo. Olibumu batobola kipona nanga. Omopanzi batobola kipona nanga. Oh, alléluia, lokumuna Yeswe, alléluia, allé, oh babeta kiyopo nanga, allé, oh babeta kiyopo nanga, allé, Yesu kita salalelo, bien-aimé, Yesu kita salalelo, Yesu aza nzambe malamu, Yesu aza mobateli malamu, tongwa lelo semaine lelo tobandango kati na Yesu Yesu atambola na biso Yesu alongola nyonso a blocage Yesu asala ke tokutana na bato kolokate tokutana na bato misala mabete tokutana na ba faute te Nzambe asala ke a visiter biso na semaine o nanzela na banque nanzela na ba lettre nanzela na téléphone nanzela na ba message eloko za ikolela ozwango eloko za koluba eloko za koluka Nzambe apeswango Nzambe apambola semaine oyo Nzambe a visiter biso et Nzambe a guidé yo otambola malamu plan nyonso monde des ténèbres na bomoi na yo ezala nul sans effet Nzambe azala na yo Nzambe abatela yo Nzambe atambola na yo enfin ke ba oyo nyonso tu bazwa na nzela moko bazonga na nzela sambo pour te puissance ya kombo na Yesu couvrir yo makile tangaki na Golgotha couvrir ndaku na yo bana na yo corps na yo na esprit na yo tikete les lions de tribu de Juda atelema liboso na bandako na bino lokola mbwa docile oya batelaka pe akengelaka mo bateli na ye to mokonzi na ye afin que monde des ténèbres puissance des ténèbres puissance nyonso tozo tata mokonzi Nzambe te oyo ya komeko na butu ekutana na les lions de tribu de Juda liboso na porte ndako na yo Nzamba pambola Nzamba za na bino Nzambe a continuer ko visiter bino botinda ba requête botinda ba sujet bo continuer ko benga pe bozala toujours branché na Sentinelle TV tozo le capé en direct na Soft 15 TV tozo le capé balamoko na Congo Flash en direct ya France tozali pe koleka na Soft 15 TV Nzambe nanga mona bino Nzambe nanga batela bino Nzambe za malamu Nzambe za mobateli Nzambe za motomboli Nzambe aza ebandeli pesuka Naba kombo ya mokili kombo nani eleki nguya kombo ya masiya Eya na tongo tona pokwa ngana beleli kombo nani kombo ya masi tikete kombo ya masina ya masiya ebatela bino kombo ya masiya etambola na bino kombo ya masiya résoudre ba problème na yo yo za na hôpital bima yo za na boloko innocent Nzamba bimisa yo yo balimba refoule yo loboko na Nzambe ekende na ba aéroport nyonso ya monde ko bimisa bana na Nzambe ba innocent o balimba tia ba na avion bazongisa bango na Afrique bazongisa bango na ba destination na bango loboko na Nzambe ekende na bopito e visiter moko na moko loboko na Nzambe estopper kolotso bandoto mabe banda kolota bandoto malamu loboko na Nzambe ezongisela yo vision o Nzambe azakotala solo zaibo mwana loboko na Nzambe ezongisela yo lisusu guna yo ya kolanda ba pasteur solo
kopesa misolo na musala ya Nzambe kosunga babola borfelin boprimé Nzambe aleka kopambola. Merci, journée malamu. Bye bye. Sentinelle TV, toute la ville et la diaspora en parle. Yesu Nkolo. Yesu Azankolo.